Mbuku Ezekiel aza mutu alokuta auti komela masanga alala bandumba na boîte. Est-ce que ye nani a mandaté pour aya ko juger ba pasteur? Ye aza nani? Take ye moko azaki mutu masumu kolekanga. Vandi pemena mosakoli Emmanuel Dodi soka zolo be biso namona mosantu lokola été namona mutonete lokola été ata lobaki likamwana une année passée era ko ya ne wana ko même version passé Ezekiel Mbuku ngama ekufela mbwa webiso ngama ekufela mbwa so pena naza mai ekufela mbwa seke bakanishi mutu bakufa wana mwasi na kokana Ezekiel nga mwasi na kokana nga manzaka te oyaki na Facebook na nga na messagère na nga oya na WhatsApp na nga oya na ba numéro yo mona ba ex na nga te net nani JB yo mona ex na nga te Kofi Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu ya misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné. La clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate na kolagi oyoka lakini tika okatanga na kola na TV na fréquenta ba grand homme oyo zate na nzaka mona rêve nanga tina okufa pasteur Mbuku yo zate ozate pele ti okufa oza mwasi okwa ngai te melikamo ya kokoloba prophète Emmanuel Nzambe ezosala badeba bino bozo adore ye bozo komisa ye Nzambe pourtant Nzambe alingaka idolâtrie makambo ya idolâtrie moko eza wana te tozo adore biloko oyo eza kati na mutu wana omoni biso nde tozawa Sœur Lakinda toza plus que ba musulman toza plus que ba kimbangiste biso za ba donc ndenge toza bo toucher prophète toucher ba franchi amen. Okay. Prophète Emmanuel Dodi vanda na yo umela seko na seko yes sir you already know who it is. It's Avlon Roi. Erika Songo. On y va. Let's go. Hey mama, masanga ya mabe. Hey mama, masanga ya mabe. La muka mama, la muka papa, la muka mama, la muka papa, la muka. Allez toquer. Biloko to meli to beli to lembe sili. Bashida na bino bolinyo me mangoti wapi mama agene bomelaka basododo botekaka bamboloko bosomaka pona bino esili sekobe mama nini sekobe toleka ya mabeta kosomba te sekobe ya bololo tokomela te sekobe himo Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye yeli biso bilubi ya kitoko. Yengoyo!
restaurant chez Franck Poutou FM et Elibiso cuisine africaine o ezali na ba spécialiste ba yebi kaka kolamba biloko o etali ba africain yo mutolingaka mbika matembele ntaba mbisi ya kokauka nzombo ngulu madesu yebake awa okokata musapi po balamba ngoki Toko, au kanise suki bongo, awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Et kobanda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza, baza ko bete la bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi siko na Paris chez Franck Poutou FM. Pour Nabino Bato Bozako Luka et Sika ko organiser anniversaire, mariage, réunion de conférence, yebake awa na restaurant chez Franck Poutou FM, bazali na espace et zali na capacité plus de 150 personnes. Oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa et kozala kitoko na niveau ya 2 fois T. Na restaurant chez Franck Poutou FM, bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo si na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Bonjour, bonsoir, tout dépend du net moment bokolanda biso partout dans le monde entier. Nakati ya kanal na bino préféré Fimbo na Fimbo News. Émission Zabongo présentée par moi Lizana Kanguma 3 fois la kinda le fait puis peut-être il y avait nanga ken pe na makizembe ya pito na pesio bambote. En tout cas, na ebi ke ba franchi bazola nanga partout dans le monde entier. Soki ba moninga, soki na eli makambu ya musala ya kit ya pito pale te na yela kabongo prophète Emmanuel do du mutumu kishile ki Yesu balobi le seul et l'unique prophète. O azana vérité, o azana message ya bosolo. En tout cas, ministère des Affranchis des Bisika ya kobunga te 6e rue révolution numéro 817. Ndeko nango zo bomba ndeko noza malade, azana cancer, azana sida, azana prostate. A on a 6e rue biso to lokota ka miracle ya ko lokota. Prophète Emmanuel do dayamba na mbongo te asenga ka mbongo te. To tipe ko 600 millions la biso o ya tabernacle o sila ki bongo na mokolo ya mercredi et le cas qui vraiment qui toko makas et bongo wapi tozo déjà ko entamé fête na biso ya monene o to feta ka bongo le 17 décembre. En tout cas ekozala Benda bika totikali pe bongo na moko ya nouvelle ligne na biso. En tout cas boya vraiment ebele lelo lisusu to yeli prophète oya lokuta prophète Ezekiel Mbuku ozo ya ko sambwisa l'homme de Dieu ozo sauver bato ozo bikisa milimo bato prophète Emmanuel do di prophète Ezekiel biso tozana yo soki yo tiki ko dénoncer ba mensonge ya lokuta to ozo benga ba ko dénoncer misala ya mabe et pas na égard ya prophète Emmanuel do di prophète Emmanuel ozo bikisa bato ozo zo ba solution et pas na yebiso pe to kotika ote nazanga moko te directement makongi mafongoli na plateau na yamba l'invité du jour nanga autre ko solo na bango o ba ko sala droit de réponse suite ya live au prophète Ezekiel Salaki ba mekampe ko éclaircir biso ba éclaircir pe ba franchir dans le monde entier na ba chrétien nyonso o balingaka prophète Emmanuel Dodi. Bonjour maman aimée. Bonjour sœur Lakinda, bonjour na ba balandi ya Fimbo na ken piana na monde entier na bandini ya prophète Emmanuel Dodi donc ba franchi mbote na bino. Merci maman mais sengo ya Rosana sous na mukolo lelo na plateau. Merci. Sœur Sandra Lina ba beauté. Ya ça. Bonjour ya ça bonne santé. Bonjour la kinda le fait. Ya. Bonjour la kinda le fait. Bonjour la kinda le fait. Bonjour na ba franchi nyonso ya monde entier. Bonjour maman aimée, bonjour Ken Piana, maman Nicole Feza. Bonjour na mon prophète Emmanuel Do dizenga mambo mufukulwa batu mutumu kish. Donc mutayo katela biso makambu na kata mokilio donc na kintelo te na kata mokilio so ba solution ou a biso connaissance et so message de la vérité. Donc
Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Yassa. Napesi bongo mbote na maman Nicole Feza, maman Jessica Tengela, maman du Petit Roi et surtout na ba franchi hein. Bato no sobalinga prophète Emmanuel Dodi boke noko s'abonner massivement na Emmanuel Dodi TV officiel. Boke pe na ba page Facebook bo s'abonner bongo boko banda kolanda ka ba enseignement banda makamundenge ezo sale mapo bo ratata lipambo li ata mokote. En tout cas so tozana sengo parce que to ko miracle ya tabernacle. To biki ba délivrer biso na ba hit na ba tente na ba maison na ba temple hein ba lobi biloko penza ba synagogue et bukanaki ba memi biso na hôtel bisika pito fandi na droite bisika pito za na protection pe to za na victoire binemi na biso ba komi ba marche pe en tout cas to beta na prophète Emmanuel Dodi maboko na musala malamu oyo azo sala ko ya ko bikisa bana ya bato en tout cas nzamba lola pambo ya prophète Emmanuel Dodi mingi ya koloba ezate mama aimé na bengi yo lelo mokolelo parce que za moko ya ancienne o ba évoluer mingi na prophète Emmanuel Dodi suite ya live oyo soi-disant prophète Ézéchiel parce que nga repese titre ya prophète Kakaboiti pour te bi mutu azana soubassement ya fondement prophétique o bengami prophète dans de ces temps ici c'est seulement le seul et l'unique prophète messager Emmanuel Dodi nga zo bengi kaka Ézéchiel Mbuku na habité live na yewana biska pa ki ko clasher prophète Emmanuel Dodi ko ya koloba ba insanité ya ndenge na ndenge même va kota na ba sous question na ke na ba profondeur ko yo kana ba maloba nyonso wana qu'est-ce que tu peux lui dire? Merci mingi Ndekola Kinda ngana kubanana kuyemba prophète Emmanuel Dodi fanda na yo umela seko na seko en tout cas fanda na ina ngwende papa umela batu oya misala ya satana barozika amen bakolimwa bango moko Ndekola Kinda napesi mon prophète Emmanuel Dodi mbote umela vuluzi umela pe uko umela amen na eko sala émission droit des réponses oyo bolandanga na sana se na kimia amen nazo kende na yo mbuku point par point pona la kisa lokuta na yo musala oyo ya satana atie kati na yo pona ko bebisa misala mais na yebi que oko bebisa misala na yo moko ya mwasi na yo ya bana na yo ya libota na yo na bato ba depth na yo mais pas prophète Emmanuel Dodi o simbate o moni biso nde tozawa Sœur Lakinda toza plus que ba musulman toza plus que ba kimbangiste biso zaba donc ndenge toza bo toucher prophète toucher ba franchi to kokende na otinati ko soko za ina ne biso sala 10 ans na lingi na kenene na point liboso na landa ki live na yo prophète aza live à liboso émission liboso salaka ayebisa biso ke prophète aza muyomba za muto ba Congo azamutaba Congo ba parana e ba fandi na Matadi bisika ba zuba kisi ya ba Congo ba kisi ya ba Kodia yango ayena yango azo sala ba miracle to kamona biso te beto landi suna live na lobby bisika ba ko changer version ayeko lo ba ke prophète azamuluba ya Lubumbashi na ebite muluba ya Katanga merci mingi Sœur Lakinda ozomona te ke musala ya mutu ya lokuta na mutu o soi-disant ozo comprendre mbuku wana soki azalaki mutu ya solo oyo kolo nzambe amandate ye na kosala musala wana akosa te eza musala bato ya satana non il faut ça na précision biso tovandi pembe na mosakoli Emmanuel Dodi soka zolobeya biso namona mosantu lokola ete namona mutu honnête lokola ete ata lobaki likambo wana une année passée era koya ne wana ko même version yo na émission na oya liboso mbuku olobaki ke prophète aza mu Congo ya ba Congo deuxième live obaluki aza muluba Katanga auta Lubumbashi mais ko uta Lubumbashi za prophète chaque jour alobango ndenga uta Lubumbashi ya mibale zala kimia na osola na bino na kimia to balaye locuteur moko na moko soi-disant alobi nini que prophète ayaka Kinshasa na nonanti c'est faux et archi faux kota na internet oyoka
prophète akomi Kinshasa na 2000 ans abandi ministère na ye esika abandi batu bazali batu bazali bandimi bazali ti lelo ya kotelema ozomona bango siko yo ke na 96 yo mutu olobi ke bayebisi yo bamandate yo oya soi-disant kodénoncer kodévoiler ba vérité ndeko soki batu bazoloba kaka wo te wana maladi ezosala ye kayu eleki na poto abeti na kayu na ngaba esika kola parce que ndenge oza na mbuku nga nayebi yo na esika okola oyebi ye mameme nayebi esika okola ndenge yo bandi boye tokosunga yo toko filmer na esika yo kolela Emmanuel comme atteinte à la vie privée non c'est la kinda akepe na atteinte à la vie privée ya prophète Emmanuel Dodi en tout cas franchement comprendre quand il s'agit de prophète biso tozo silika ko chamuka na buzoba lokola yete parce que aza mukolo ya zoba ya satana ya lokuta yango toyebe le mo za nango besoin il fallait benga biso toyebisa yo nde nazosunga yo prophète Lubumbashi abeta ngo lisolo chaque jour pe Lubumbashi wana ya yaki awa 2000 kene na internet okomona misala na ibanda 2000 ndenge abandaki musala na ye omoni lokuta eske memi yo lokuta ya haine ya jalousie donc ozosala bémission agité côté ozoloba yango vana France yango vana côté nino connexion on dira ça na foyer avanda na foyer azoluka sikoyo avandaka na bandaku ya poa oye bandaka po ezani na poto okenda kotindika soki mutu akufa atiki porte ka bongo akufa na ye otindiki mutu azate okoti na ndako oui bandaka po na poto basali banquette nazo biso to abana pototi atindiki aye afana na ndaka po prevane esika afandi yo moko kondi make osala émission internet ezate internet eza coupé connexion ezate et peut-être so debi bana poto wifi eza na ngo boye na yebite soki eza ndenge nini okei na lokuta a lokuta il faut aller honnête so on a besoin d'information tout na tokopesa information parce que mutu abatu tellement aza honnête tellement aza mosantu aza neloko abombate ozo comprendre prophète Emmanuel Dodi aza mwana pasteur aza mwana pasteur kota na internet papa na aza médecin pasteur et si ka outil les miracles à côté de l'internet akomona donc aza mutu balokoti na balabala boyete po ya loba soki na kena osikola kinda na balokuta na ye moko oyo nga na zo répondre même na s'éterniser na hôtel ko se monopoliser parole na zo pe ya ça et puis na zongelo poto za na un peu na harmonie Sandra Lina baboté ya ça la habité problème nini yoza na en particulier na prophète Ezekiel a yesu ko sa charner na yo ko ya ko insulter yo biso to yebi ke yoza serme na biso moko kati na église to yebeli yo te ke yoza na relation moko particulier na prophète Emmanuel Dodi bref ane que lisolo moko ezala ko banda ko fina prophète lisu na cher et le wana prophète a sepelaka nango te comme ratina niveau ya kofandi so ba luka même ba tsayo musika ya église na ebite mbe ya Yesu ko révéler biso ke ozalaka moi si ya prophète Emmanuel Dodi on me capé ko éclaircir na ba franchement bazolando partout dans le monde entier bon non le papé ka malembe po talaka nga déjà Saint-Esprit de akotanga makasi makambo na omona déjà que ça moni satana aza père ba mensonge comme nani Ezekiel Mbuku aza na mosali ya Satan te biso to loba ennemi ennemi ya Satan te akene mosali te loba tika ekene na ye vulgaire à comprendre munguna wana eza mateya ya niveau élevé au prophète Emmanuel Dodi ya nango ya comprendre na ye soi-disant prophète eloko nini aye nango ya sika prophète Emmanuel Dodi ayeli biso kondima ya sika ya malamu alongoli biso na Yesu lokola parce que ninga zawana azana mupagano aza sauvé te azana Yesu lokola prophète Emmanuel alakisi biso ndenge ya kobanda losa mona ko clôturer ezate mbuko ameli masanga aya tomboli maboko abandi ko pambola bana nzambe ye moko modi ndenge azali wana parce que afinga nanu sika uta epa ya soki la joie tiko yebi sangai mbuku wana siko eloko nini ya
abenga aloba Satan parce que munguna ko comprendre enseignement wana te. Yes sir. Quand on est dans le bazar, on a lobby Satan, le père des mensonges. Ndenge pas parmi mis batu ya misala ya mabe au Satan atindi ba ko détruire ba église yoyo ba na rata nzambe. Omoni Ezekiel mbuku wana Nathalie trop na ebiete. Mais Nathalie parmi ba message nanga na zoraka ya ba pasteur o ba ko draguer ngai ya za parmi ba pasteur oyo ya makino o ba ya faire nga Alexandre ti mutakala na ye. Ozo persister quand elo kongo yango siliki ya ça. Alexandre ti mutakala na ye. Na okele mawa po soki ya landinga nga eza domaine nanga. Bon. Nga domaine nanga eza ba émission, domaine nanga eza ya ko répondre batu. Lelo soki na paiement na ka so finga batute na ko lobeso batu mabete eza grâce à ba franchi et grâce à prophète Emmanuel Dodi a expliqué bisoke bana nzambe ba finga raté ba tchola raté ba sala ka kindumba te ayo l'exception to tike kobo mais ça parmi ba pasteur ba tindela ba mitakala na bango mais na yo tala azo critiquer ba pasteur tellement trop asimbi kaka musala ya bana nzambe ba pasteur ko finga bango ko critiquer bango ko ba ba pasteur est-ce que yena ni mandaté pour aya ko juger ba pasteur yeza nani take ye moko azaki muto masumu ko lekanga azali muto mela masanga akenola la banduma na babwati peut-être bongwana ya sa wana komi na lobi siko ye kota uti auti ko mela masanga alala bandumba na boîte asala akenda ko luka bandumba na banzela ayibaka amaka même père spirituel na ye kota nda osambela azani nani po ya juger ngai ngabandaka nazali na posa yo koloba mama mutakana na ete na mona ki afinga ba pasteur no banani mais tango yo simba papa na ngai prophète Emmanuel Dodi tango ayebi te kote nzambe ya prophète Emmanuel Dodi azwi ngai ayebi même pas vie na ngai ayebi même pas que oyo lelo nazali aye ko juger ngai alobi ke nga na bikate nga na bina na banzela nga na ya na bineli mokili mingi. Est-ce que nga leki David na obinga nga naza mwana ya David o abinela ka Jésus Christ le véritable Dieu akatara bilamba nga naza mwana ya nzambe tangu na bina mokili fo na obinela nzambe na bina kana nga banda kala tangu na bandia franchise na bina nga leo na okende 3 ans na okende 3 ans mais aye ayo loba makambu ya lokuta vers ngai mokili mobimba ngai mokili mobimba bayebi leo naza invité lelo nani vendredi na 22h juste naza invité par Evier nga Alima mon pour na monique vieux pe Alima comprenait que un pasteur aza pasteur mama sanga ya diamba azani ngai na kele ko ba vérité pour comprendre que mbuku Ezekiel aza muto lokuta maloba zo loba ezo simba tele ayebi même pas pour répondre na émission ayebi même pas vendre na plateau ayebi même pas ko loba a changer ba version ngane na zaboy na biki ya solo batu bamona ngate na boîte bamona ngate na ba fête bamona ngate na matanga bamona ngate na ba terrasse ngai mutazulanga moni ba franchino so bayebi ngai mutazulanga ndako ta na ye ken pia na memi ngai na neneya ken pia na tanga zwinga na ye na bikisi ngai nzamba prophète Emmanuel Dodi abikisi ngai le Seigneur né le prophète Emmanuel Dodi abikisi ngai nalinga kina zonga na mukili nazonga na mukili na ebile ya prophète abikisi ngai mbasu nazonga mukili mais maman Nicole Feza lobi te sana mokili okokufa osaleli ba présent na yo ebele otamboli monde atena batu basala minene mais mutazo ko considérer musala no azate malgré tout ba maintenant monde atie ba mémoire mais mutazo considérer yo moko bo moto azate kangama na nzambe ko pesa solution ya solo ne maman Nicolas Zulanga expliquer ba tu peux vite faire maman Nicolas Zanani maman Nicolas Zam maman oyo aza cadre na ngana église aza cadre na ngana église pour biso na ba franchi soto ye prophète akoka batuni sote pour toze belé monde entier Afrique mobimba ba pesa mutu na cadre na ye de oza na cadre na yo Chamala pasteur Moïse Kobo pasteur Josué baza vraiment ebelé de oza na cadre na ye ndenga pe na cadre na maman Nicole Feza atele ke na zonga mokili atali ngai ya bisanda sozo mokili kokufa na kangama maman Nicolas Zulanga ndako liboso na limité ayo changer nganda kuna mofleri na yo kota na Beauvant
Vous comprenez? Ayo changer ngai maman Nicole abikanga na nzambe omona o nzambe ofuta bato mokili bafuta te mais nzambe akofuta yo. Même kolata na yo. Même kolata na ngai. Sœur na biso na yo. Eliane Dongo église mo mbaba yebi papa mataka na cher. Maman Eliane Dongo. Na yabo maman Eliane Dongo abi safa ko Nicole feza sio na kolata na kolia. Ngana sio siko na elamba. Ba apatia lelo o bandola taka epana ngana zana. Donc 3 ans na église. Na eu déjà 3 cartons, il y a 120 kilos, 120 kilos, 120 kilos. Bayebi bayaka papa maïta maman Eliane so ayeki sasa azana Irlande maman Eliane Dongo na eu même ka ba bengi pe à lobby. Ngai na église. Bat bayebi ta na yaka awa na tambola na ba église mama kione belé. Ba pasteur nyonso ko ngana fina ba miss bonde ba finanga miss to banda ko bima. To banda ko bima na ba mais tant na pas professeur Emmanuel Dodi. Ngai na fini miso na yo mona ke basela nga réunion ba benga nga te zande domaine nga na uta mokilité ba pasteur nyoso ba pasteur nyoso pe na ndo kekele pa bango baza pasteur ba te na cheme ba no me masanga ba kenda ba hotel ba na kolia ba no lala bandumba siko to nga sandalina na ye ba mona ka danser za chibele sa kofimon bazo paniquer ba mo ba panika ngai akona kitoko ba no so ba panika ngai mais tant na ye pas prophète Emmanuel do Big Singapore na mbaso nzambe na ya Big Singapore ba lo to mona prophète Emmanuel do di nzambe to doré non prophète Emmanuel do di azan nzambe na biso devant binemi na biso banguna na biso ba maladie na biso ba problème na biso ba kindoki na biso ya famille bato bazolinga babokela bato ba mauvais son yeza nzambe devant bangunia na biso po nzambe na ye azana kati na ye donc biso lokwa to mona nzambe te à travers prophète Emmanuel Dodi musala azokwesa musala moyini satande singa boy nazali mutu na ye bayina nga kutu makambu te o nzambe na sambe na sabo meto na ye ana zi connaissance fona tika kindumba na tika koswana na tika kofinga process moko interpellé au cas natika kosona natika kofinga il faut na lo ba vérité pour abiso na église surtout un message de la vérité na fina prophète misu basela nga réunion ba benga même kisinjora koloba ngata un je pense ngane la zaboy weza domaine na ngai ngana koli na TV na koli ma ba émission passé Ezekiel Mbuku wa kokanga été moni ye ko lobe osela nga 4 émissions ngana ça les 8 so ka tali déjà ba émission na tali abanda na comptant déjà ils ont multiplié so atali ba émission na sali abanda ko comptant ngo et a des plus de 8 ba émission na sali mais ce que to bandi ce concours ngana yi bon et to bandi ce match à 0 donc ya beti 4 nga beti 8 ya beti 8 nga beti 16 ya beti pasteur Ezekiel non kenon ane mobimba ane mobimba kokanga été ba fingo ma ekufela mbwa ya ça et ça problème tenga na ma ekufela mbwa es nga mai penda zana pena lakini na simba pena bwe pona za l'aise nga pena mai ekufela mbwa en tout cas pasteur Ezekiel Mbuku nga mai ekufela mbwa obiso nga mai ekufela mbwa so pena na za mai ekufela mbwa seke bakanishi mutu bakufa wana bakanishi oyimbwa kanishi mutu no sa zwaka été ba berger eba mbwa bena ba berger na mbwa mbamba ba big ball oba nini pitbull ba pitbull ne mutu bakuba mela bena mai na bakufa te bakenda siko mutu pena oyo pena ngolo ba ke mai ekufela mbwa yo ngana lekina mwasi no na kitoko na leki mwasi no na niveau mwasi no kokana Ezekiel nga mwasi no kokana nga manzaka te oyaki na Facebook na nga na messager na nga oya na WhatsApp na nga oya na ba numéro ya ba faux compte ba numéro telonga bato elonga mutu bususu mais yonde obenga na vidéo like sanga mutakala na omoni pasteur so lingo piquer crise en pleine mission te so lingo za crise cardiaque après mission te poza mutamunene oza muto kwa ngubu libumono chongo kwa kibeka ata naza mai ekufela mbwa yeba na mai na nga wana ekufela mbwa ba berger ba pitbull ana soki banini ba mbwa cher ba bulldog banini nde bakota na mai wana omoni yo oza mbwa o mato epola mbwa o akoma faze so aleki bala ba bambe mabanga po mukolo na zate na leki mwasino na kitoko musika en plus yo esanga oyo yebsanga na caméra o Sandra o moi ski toko na reva kayo ya afo ba nga Sandra line fo tala bio ba samiso yo mona ba ex na ngate net banani JB yo mona ex na ngate Kofi financé de mama ali ya bolimbisi limbisanga yo mona ba ex na ngate
4 premiers ministres ya Afrique, ya Gabon, ya Côte d'Ivoire, ya Brazza, ya Kisasa ye moko ministre à sport. Ba ex na ngai ya uta papa pasteur Mbuku Ezekiel otalanga na soni. Pasteur Ezekiel yeba soki ko bina na ngai déranger c'est que séduire yo. Po oui soki ko bina na ngai telemia. Ko bina na ngai telemia ngo abiko bina na ngai na bina na bikité. Pour na information na on a bika 80. Na boya ko bika 100% pour prophète Emmanuel de Musala salanga na ngai bika na 100%. Mais on a yebi na uti na mokili na yebe ki boza na zuwa prophète Emmanuel Dodi na nenga zo biki sabatu nenga zo azo pesa tu éducation yezo tangi sabatu benake au continent école na biso au continent école na biso benake aux formation aux aki zo boko mayele so pena au moni pena pa so lingi pena ngai ozo crise cardiaque te ozo émotion te Azano na eloko muke quoi moi na 2 ans en plus c'est eloko ça prématuré et bambumeza te il faut ko tongo couveuse pour ba dorter ba lukela on passe ni mbumeke place mais pasteur Ezekiel Mbuku omoni domaine yo luka omoni domaine yo luka ngane pena nazana ngoya makasi na kola na kola ki yoka kina tika okatanga na kola na TV na kola na TV na frekata ba grand homme oh yo zate na nzaka mon rêve nanga tina okufa pasteur Mbuku yo zate pele ti okufa ozo mwasi okwa ngai te obetelanga lisolo ke mwasi na wazala mai abetelanga lisolo ke mwasi na ndaku mwasi na ndaku azala mai ba ser wana okumisa ba lekinga obazana mituka oyebisa ngai ke ba ser wana nyonso lala bango bazala mai en plus yo église ni yo zala ngo mtote na plateau. L'église ni nos anango. Yo no sana batala okala ba 100 filles, ba 30 filles, ba 40 filles. Au moins ba passer so finga kana. Batika kapo batika kopo bazana mbato finga ba ya lobela ote. Moni biso na papa biso Emmanuel Dodi. Abimisi biso no masumu. Ayo bimisa biso no masumu to komba ser à Christ. Mais ce qui aussi mi prophète Emmanuel Dodi. Quel piana zana sandali na zana la kinda le fait azawana. Ataza journaliste film na fimbu azape a franchi nani katana na loba. Yo ngai na okeno malembe nazo kende na yo pona bala mokilibo yo kangai mutu alokuta na mutu akobina mutu alokuta nde aza au service à satana ozo comprendre lokuta na yo ya mususu esanini olobi okene piana abenga ki sori chora mboma abenga ki ye mais video yango yo video ya illustrele biso ya robenda video wana otala ndenge nini ye ken piana benga kite yo ni ko sala ke ken piana nani ba potana papa ken amwana papa musala sala me bele pa ken yo koka ko sala yangote na eko zongi sa lisusu na lokuta na ona émission na okana zokende olobi o qu'il ta personnalité yo so yo ka prophète Emmanuel Dodi assemble kana kombo Emmanuel Dodi c'est que ozolanda biso na haine prophète Emmanuel Dodi assemble la kasoka bandi de le père a osuki na Seigneur Jésus landa biso bien longola na haine Mbuku longola haine landa biso tote ya yo sikoyo bien malembe bande comment landa biso regardez peka micro directement on enchaîner question alobi Denis Lesinde a initié papa akenda ki tie papa nkela ninde bisika bakenda ko initier pour comme osala ba miracle na éviter o expliquer biso na Denis Lesina papa bakutana ki ka baton bazo apo moi bato bele ba bengi ngai bazo linga ba yeba vraiment susa likambo. Merci mingi la kindanga lelo na na kimia bandimbo landa biso na kimia bo séparer ye muto abandaki ata lelo bokolo ba Sandra ye muto abandi Sandra. Je crois que émission liboso bakoche la bino bolanda émission na epe ya live ya lobby abakoche la bino botala mutu alokuta oyo satana tindi po aloba. Merci ministère la kinda biso ngai personnellement ngai na libota na ngai na yeki na maladie ya cancer à libele na umeli pembe na motinda mina nkolo Emmanuel Dodi nzambe aptata apambola baksele mikolo likola banguna Ezekiel toko bunda na yo biso ba franchi to rekila raté to kena otina ti
omoni bitumba ba musulman c'est petit toye kozwa bitumba bakimba si eza muke oya ba franchement otumoli nde bato ko otumoli bato ya sorte nyonso otumoli ba procureur otumoli ba AG otumoli parce que otumoli bato minene au prophète Emmanuel ba jeune na prophète Emmanuel Dodi tenga kuna na lobi te prophète Ezekiel otumoli bato oyo ata mukolo moko te. Tozu par exemple procureur Raphaël atam komo otchali nanu otalie na okokana ite pe atam kolomo ko benga ka to komona ke pe na lingoma na ote tozu ba procureur batonda bongo toye ko so mutu akota na ndako ba roi osambela ba roi vana zonga na réponse na yo omoni ba lokutano na OK nango point na point bikisa basa ba konziminene na ba maladi ya ba poison konziminene lelo oyo azo sambela ba roi oyo ko pusa na kututé ba gouverneur kotanga te namoni na yo mati mingi na ye kozonga na nini ya Denilesi po lelo na ye po nazwa bokilibo yo kanga lokuta na ye ndenge azali agent ya satana comme ça to la kisaye boso so on a besoin d'information yaka na source to kopesa yo yango pasteur Denilesi prophète Emmanuel Dodinde na loba ne bandeli akoma na Kinshasa na 2000 ans abandi musana na nzambe parce que na yebisaki bino Lubumbashi wana abeta lisolo chaque jour na lokuta na obandi na Muyombe après Muyombe oye Muluba après Muluba kati après oye parce que nyonso ozoloba na obandi susu ko discuter na ye journaliste na yo bozo discuter na plateau parce que yo zo ke na makambo a lokuta ye moko ayi makambo wana siko zo tuna ozana ba preuve ezabo obite on se complète ozo komi humilier na niveau moko na yebite nzambe nini o ya benga yo ubie kaka ndengo expliquer biso ngaba oleki papa la joie ale oke ko bwaka ngunda na photo ya mutolongo li photo okoti na passeport yo zo loba na okene na ye point na point okay ko loba makambo ya mikanda nani yango akenda poto azuka mukanda lelo oyo lobela ken piana en tout cas papa keba ozo comprendre na ye abandi na 2000 wana bandi kende ko zonga na internet na Emmanuel Dodi TV ken na biso to sali 3 ans na ye ministère ebandi na Kinshasa pato lobaku na Lubumbashi awa na Kinshasa na 2000 na 2000 yozolo banonansi somoni wa mutu alukuta vérifier kota luka ba source ba pesa information na ken to ekokutana naye na 2020 na 2019 hein na suka ken alobi prophète ken ayiki na ba problème na ye azu solution ye moka témoigner bani mwasi na ye moka lobanga ngoso tozo sola na ye mwasi na ye ye banda ya pa prophète vi na ye échangea poison akana ozwa lupangu te akoma organiser wana pe nazoloba wana ezeloko na ya mukie omoni likamonga ya lingi na yo ka mokilibo yo kangai na 2020 wana de ministère ya prophète ba image eza to kotiela yo asi abanda déjà salaka musala na ye ozo comprendre tango salaka musala na ye aye sikoyo ken alobi no musala ezo salam ebele miracle bo leksango na télévision awa ngai na kokena ngo na internet bango na basanda bandi koleksango na internet Denilesi passer Denilesi nazo invité yo okota makambo parce que yo ozakolo internet lokola ba cité na makambo oyo yo ya koloba passer Denilesi aye kokoma na ministère des affranchis na 3 ans oyo awa Keni tango aye bokene kotala mbula oyo Roger Lesi je crois yane kombo ezaki Roger Lesi ko Charles Lesi aye kokufa azaki lokola papa na bango après liwa ba para na bango azaki pasteur na poto aye kokufa batu nyonso bakendeki Ken aye koyebisa prophète abi non papa Denilesi akufele aza musali tokene kotala ye wana prophète Emmanuel Dodi l'homme saint atonda honnêteté azala même pas na numéro de Denilesi bake kotala Denilesi na ken bilili ezali tango atali Denilesi na tango pas sinon parce que atala pasteur Denilesi atala pasteur Moïse Mbi etango papa Mbi akufaki atali donc soki pasteur nyonso azui likambu akenda kotala ye ake kotala frère Kabashi
frère Kabachi azamo yembi obino nyonso boyebi abela basundola ye prophète alobina kende kotala ye ba image ezali mabe ezawapi nde tangu ake kotala et touché pasteur Denis Lesi et touché ye ya liboso longo na yebisa yo mbuko zo ebate ministère des affranchis ezali église de réveil te na répété ministère des affranchis ezali réveil te eza ministère pentecôtiste charismatique eza nini oyo prophète Emmanuel Dodi a recevoir ye moko longola biso na rang ya ba réveil azala ka réveil te pe la ba réunion ba ta réveil akenda te azala pe camarade pasteur te boyoka malembe akei kotala ye esali Denis Lesi esengo mutoyo akendaka na ba réunion na bango te aza réveil te akotaka na masanga te aza na nganda te aza na esika te avandaka ye moko na ndenge nzambe abenga ye na ba discipline tala oyebi prophète Mbuku so ozalaki na Kinshasa soko ozalaki na Kinshasa o tolinga tosala yo parce que nde tozawa esika okolela toza nango moi église no muke wana bino bozokota na internet ozota l'église ya prophète Emmanuel Dodi no ozota la yango filmer ayo pe otala te tozali na 6e rue bino nyonso bozolanda pasteur Denis Lesabi a touché ngai a touché pasteur Denis Lesi muto internet bokende kotina lobino okende directement na salle émission na ye poto pasteur Emmanuel pasteur Denis Lesi azana bomoy aye ye moko na prière na biso apoko nouvelle ligne aye kotala pe muninga na lingoma na assister na prière azwa kutu parole aloba bolanda makamuni pasteur Denis Lesi aloba na mbula nini pasteur Denis Lesi église eza ya kobanda akutaki ngo ndenge nini ezalaki déjà église était comme monde entier miracle pe déjà miracle salamaka makamu nyonso esalamaka bokota kaka na site na biso bokomona miracle ya banda avant pasteur Denis Lesi aya na après pasteur Denis Lesi aya asuki wana te ake kotala papa Nkelani asa patriarche église de réveil asa mukolo ake kotala ye Denis Lesi yo solo ba pasteur Denis Lesi mutu amemaki pasteur Emmanuel Dodi papa Nkelani mais muto ba memaka lakinda mokili bolanda soki mutu ameminga epa mutu akwa accompagner nga non oui alobi non mutu na yebisaki ona koya na ye yeyo mais botala image wana prophète Emmanuel Dodi akenda yena ba franchi kotala papa Nkelani yena kavachi yena ba franchi parce que nenga lobaki na émission liboso ba pesika ni mutuka motema malamu ya prophète Emmanuel Dodi esukeli wana te asala ka bolamu pe ko continuer bolamu apesa pe ba pasteur mituka ba motema kake sepela ngai nanu na koloba boye omoni Mbuku esika ozali okoza même pas na pied ya prophète Emmanuel Dodi omoni ba pasteur oyo bazali pembeni na ye salaire na bango mukolo koyoka ngo Mbuku opike kizotika kawu eza mbongo kena kosala kawu pendant 6 mois le prophète Emmanuel Dodi afutaka pasteur chaque mois pe afutaka banda na pasteur ti banda secrétaire général pasteur ti na mutu akombola ka église motema malamu nini wana soki kena zimutuka otanga mutuka mekena koma papa Lupangu no yebite kena papa Lupangu déjà kaka prophète Emmanuel c'est grâce à prophète Emmanuel Dodi on se comprend maboko mutema malamu oyo prophète Emmanuel Dodi ezolekela na debana kena debana même to solo na kimia kena saleli ba musicien ndenge na ndenge akumisi asaleli bango ya koleka trop azui nini mais prophète Emmanuel afuti ya koleka nzamba prophète Emmanuel Dodi kofuta kutu bien matériel prophète akipango te musala nzambe o sala mikati via ken piana ba vile ba biso nyonso ken ba poison ken ba mbasu ken ba problème asimba ba mbongo bazokoka kosaila ngo eloko te comment stable ozo comprendre tala balokuta no nyonso lobi okita personnalité na tunio ke Emmanuel Dodi asambela na comme Emmanuel Dodi ube mandimina sokota parce que bolanda biso chaque jour na internet mais botala ndenga bonde la kati botande ba franchi ba bonde ngai pona nga ndenge pipi na lobi ngai abiki sanga
na cancer abikisi bana na ngai akoti vie kati na ngai alakisi nga ba fête alexi nga lolenga kosambela alongoli nga na Yesu lokola apesi nga baptême et fais-toi baptiser na belle confession de foi na commis sauvé azanzambe pona olobi mameme oui. Yo pas sous confirmant que moi azanzambe les propos tenus par l'invité yo mona nzambe yembu kwa ebi nzambe nga na mona nzambe à travers prophète Emmanuel Dodi nazo mona ye ozo comprendre mais likamo ya rokolo ba prophète Emmanuel nzambe zo sala ba débat hein ba bozo adorer ye bozo komisa nzambe pourtant nzambe ngaka idolâtrie makambo idolatrie moko eza wana te tozo adorer biloko oyo eza kati na mutu wana papa nzambe tata chekati na nzambe tata chekati na oyebi bato belé bazawa hein mutu apese 100 francs bandi ko adorer ye bongo mutu abikisi na maladie ya kufa oyebi ke ba témoignage eza tellement ebele mena okeno na plateau à témoignage te na ye lisusu ko bala e lokuta na ngana okeno kana biloko yo lobi lokuta olobi soi-disant abimaka na ba nièce ne prévané prophète Emmanuel Dodi na nièce la kinda ana abotama ye moko topesa yo belemo oza nango besoin aza na bakousin yo moko lisu na journaliste bokomo oswana ote ezali nièce ya mutu otala mutu oyo ya lokuta parce que Satan ye azali mpona bato ya lokuta omoni musala satana ofingi basali na nzambe mingi na ye kozongisa na nzela na kena point na point likambo yo lobaki na pesa batala lokuta na yo batala vérité esika ezali prophète Emmanuel Dodi lokoso lukaba information tuna to bombelo te prophète Emmanuel Dodi abotama ye moko na tata na ye na mama na ye azana nièce te prophète Emmanuel Dodi azali kaka na ba cousin na ye lisusu kozongisa omoni prévané biloko zoloba na acharnement na haine bokomisi ko discuter na alime na plateau otenga muna yambaki noko wana na yambaki noko wana lobelaki makamanies na etokepe likamanies wana mutu oyo aye koloba ke nièce na ye aye kolobake nièce na ye ba umise soki mbula boni po babala ye ata kutu fiançailles ezala na contrat ye nièce na ye wana soka lobika afana ye poise ya prophète Emmanuel Dodi abala ye azazoba ye pe ne noko wana o aye koloba makambu wana pourquoi alobi yango na anonymat soka aza mobali alinga abimake ngai yeyo nièce na ngai yeyo comme ça batu bayeba ozo comprendre problème tozo senga mbuku tika lokuta soko ko continuer kana lokuta toke na otinati merci mingi pesaka quelques salutations suka po to kabano malamako na pesi bino mbote ba franchi chef nanga président nangai président Raphaël Kazadi Aoumela pro-rep Aoumela na pesi ba franchi nyonso mama Sophia chargé à presse basali tomatosha passer chamala passer Meli basali nyonso ba mama Micheline ma président ba papa président Damien bango nyonso ba osala musala pembeni ya mosakoli mbote na bino vraiment base na biso à Libanda base solide ya Sœur Nicole Feza en tout cas Aoumela Sœur Nicole mbote na yo na ba papa teyo na batunyo sa évangélisation to continuer kokoba kosala musala na makolo ya motinda mina nzambe pe to kolemba te parce que kuna to kende lola to kende millennium fanda na yo Emmanuel Dodi fanda na ona ngwene na papa Aoumela ba jaloux merci beaucoup merci à Sandra na sukisana yo na ebite nini koki ko bakisa pona moni fuma mayane kufela mbona moni choqué yo asa na koza mai pitbull bakanish bani na ebisi yo wale bakufa na bale siko pe to bakufa te ba pena ba mela mai pe bakenda bana na bota mana na yoka mutu te akena mboka meli mai yo ekufela mbwa akufi OK akufi azala raté mais siko pona ye ba mbwa o ba mela na kati mai nanga o bakota na ebale nanga ba mela ba pitbull ba bakanish ba
dans batamine ye mbuku atati na okufa atati lelo a rêve na ngate pe na ozala rêve na yete donc aye bakake mutakala na ye ya muke wana ya prématuré c'est ça moni yo mutakala no apona na yebso ka côté wana parce que na mutakala na yo siko zo esanga na la so ba bref problème ezate vidéo pour la kisenga na siko pour la esanga na la so ba bref eloko muke eloko mpe mukuse eza pe prématuré il faut pas comme ça on a couveuse il faut pas luka bambuma côté ni ba kochango côté ni ba plaçango et su milai ko meme et na ridi et kangami na mpende kwa col partes en plus donc na roboma yo okokufa na scène monika ndenge zo pema pema na émission no oyeba ozana mayele te oyebi ko répondre à question te oyebi ko kanisa ba élément te luka ba peso ba élément ya solo omoni ba pasteur nyonso fingaka ba pasteur nyonso fingaka siko o toucher penda côté ba touchera te muto mo prophète Emmanuel Doji nga da fine ba miso ata 100 fois ata mwasi na ndaku ngo oya ayoki prophète Emmanuel Doji ata 2 fois 3 fois aoki malibala otika na ba na église yepe aoki malibala otika na ba na église yepe chaque jour no fina prophète Emmanuel Doji miso. Donc, ata bandimina yo muko bako yo ka prophète Emmanuel Dodi bakota na Emmanuel TV. Muko bako yo ka prophète Emmanuel Dodi bandimino no so ba otike église bandina na église de paix on même pas na 30 personnes. Donc moi 20 personnes na so ba yo prophète Emmanuel Dodi. Qui na porte ça na place wa foot. Te akasa azana 20 personnes te ya awa kutu te ya kuna na poto azana 20 personnes ba kuta na ba restaurant ba na hôtel na ba plateau ba TV ata bandimino 20 personnes muko bako yo ka prophète Emmanuel Dodi. Bako ya ba okima 20 personnes ba zo na église te ba yo fina prophète Emmanuel Dodi miso. Prophète Emmanuel Dodi a na connaissance. A même son message de la vérité. Ayo te abso sali. Ayo te abso tika ikobu. Donc ngaku tuko so na ma ekufela mbwa. Yo na modèle wa mbwa mato epola. Ya mbwa fazer bambo baleka na ba miki balanda ba na mabanga po bazanga mkolo. Wa niveau na ngai te. Soko lingi ngana yo. Tolo ba vérité parce que ngana lo ba vérité ngai na finga su ba te ba na professeur Emmanuel Dodi apekisa ngai donc yo oleki po o bando koloba makambu na ngai o bando finga église na biso o bando finga ken o bando finga japi pipina donc à niveau na yo te ba pasteur pe ngana fréquentant o ba tokena bango ekobo kolia bambo maboncha na ba hôtel ba ape niveau na yo te donc prophète Emmanuel Dodi na fina miso tina suko ba sala réunion ba bengana nga na comprendre que église o nzamba zali on a vanda donc du tangolo ba mamba lokuta. Oh, il s'appelle Sandra Anna, Anenga Bina na ba presse ba tuta nde yo. Pe yo ndeza ba tuta ote no pikiso crise na plateau. Monika nengo lobo pe ma. Na pikiso crise na plateau. Kande oya na pesa na pesa salutation na lo baka nengo eso esanga ke mwasi no za mai. Ya sawa na. Ba se no Kristo bimana bango mai. En plus ne ozana bandale na bi bandale loti yo pena so e para ngai c'est qu'il faut piquer crise ok comment oyebi na scène ngande ezala kwa oyebi na scène ngaba tikondo la kota o mela so imiyo kichoko mtole pipi ata 10 faites attention yo ne na modi yo na kombo na Yesu merci ya ça pene na zabo sela nga 4 émissions na sala 8 sela nga 8 nga na 16 oza domaine na otiko te na minute po yeba na piambo te na minute na maman Nicole Feza na mini Jessica Tenge mama Jaja mama bébé alangao procureur Raphaël apisi yoka na la kinda apisi ngane na zabwe na bonga mai 80 na kiti sous 70 na tiantika na église 30 ne na yelo omoni ngane na zabwe yo ndongo zabo c'est la preuve mutakala nao viens nga lima naza na posa ochanga ipenda émission mbuku wawa ngai awa yo za na kati to andokoloba moko so ba tebiso mibale bongo ngana loba ba vérité pas loba ba vérité on comprendre que ndenge mutaka na ebima na plateau direct on comprend mutakale no ebima direct o sambisa e na mo mutakala na ebima direct omoni omoni on met pas les doigts dans les fesses de Koba mais tu as mis les doigts dans les fesses des serpents tu vas souffrir. Avec moi, c'est mon domaine. Tu vas souffrir, tu vas regretter. Merci beaucoup, sœur Sandra. On est déjà à la fin. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, puis n'hésitez pas à commenter. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. This is London. This is London City.